Donc choquant vraiment mais comme ces on dirait na biso nyonso internet na yoga été oh papa kwedi asali boy oh papa kwedi boy non mon monde il y a ba artiste musicien et que na ba rando mais so musicien moko oyoga o ya tela ki o poison o yoga ke o ya swana na oyo yango ngamona ke mie tozala na ba guerre esprit wana na tanya boulot tukutane tanya nini mutu na mutu gardez votre bande à kena ndenga na ye ndenga na ye de atwa guerre pour sala ngama be ezamo problème je mo pa ko banga na mi benda naka na linga ba problème te so me minga na guerre to kena guerre so me minga on nini bo to keka bongo so ba kokane wana tata mwasi na bangote elo ba ye mo reve ans bon yo mona te penga pena kokana na papa ya ni mosi peka famille yo kana ya ndimoni Nkila aza, nkila zali moto ya mobimba. Nkila aza, nkila zali moto ya ndambote. Nkila zali moto ya ndambote. Des fois c'est total papa qui dit toyebi nani oyoye azali ko représenter na domaine obisoto sala encore une fois molimo na epé manakimia on est ensemble makamwana nyo se leka ezali kaka ba ngana bengango ba problème mo beya ki peut laksaka ke toza batu et nde papa nanga elombe alobaka eza ba guerre médiatique. Vous s'abonnez à la chaîne Nabiso Oyo Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bosu sur le banquier Roland Abino, humble serviteur. Au nom du tonton Hervé Salut, mais ça toujours que c'est l'abino à travers cette émission analyse à parti pris. Analyse à parti pris. Les émissions tout c'est l'abino analyse selon l'actualité. Nyon ce comme l'Arabie Sonambo Cannabiso, musical, théâtral, politique, toutes les actualités. De mes cacampé quoi un penglé en oka canarati il y a émission Nabiso. Je vous dis un grand merci. Na confiance sur vos opés ça toujours l'abino tonton Hervé Salut, c'est l'abino Mosala et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour que vous rattrapez l'information Moroté. Et merci à vous notre DG, merci à Patouziko Papa Nelisi Gozik Sabango, merci à José qui Pembe Pembelize Bango tout quoi. Merci aussi à vous Lauriane ma concert, merci aussi à tout le monde. Moi je vous aime beaucoup. Aujourd'hui je dois parler avec votre artiste, hein? Lui c'est qui? Lui c'est Nkela Yangani, Bisonyo Sotoyebi, par rapport à Moussana et Salaka, à Salango vraiment bien, tout mais quand peu soit net, touché l'actualité, puis tu carrière et artiste, Ezo Kende Ndengenini. Je sais qui Pembe, si tu es même langage avec moi, Fongolunga pour on peut s'inviter Nanga Mbote. Nkela, bonjour. Ouais, bonjour, président Hervé. Bonne santé. D'accord. Moi, Kala, et un beau Kala. Moi, j'étais Mikolébile vraiment. Malgré P.T. Zane ko bima kin fa. Ah ko bima mo ba tourner au sala. Ba tourner ngo le kande bo te wa pi zaki ni ba spectacle to bo beteka bato. Non, ba inviter nga kaka na uta kina Kolozi après na ye Lubumbashi même jour na ya kin le même jour kope musoso je yelanga ya mboka ngone Bunya. Après Bunya na ya après na kili subraza na ya siko bientôt na ki Luanda. Bientôt qui Luanda. Ba tout Rwanda nyo chez juste pendant ça musala tous les aba fanatiques ya nkela ba sepela na nkela ba bité le quoi artiste na biso de CPNet benga ka to monae. Ouais, ya liboso za musala sa musala balingi ba petete ngaite. Voilà. Za musala na ba obalinga kanga bazo inviter ngai. Mais aujourd'hui, qui a gagné carrière nayo depuis au banda, ce que ça la analyse mon côté positif et négatif, yo moni eza ko évoluer tout et zo ngasim. Ouais, eza net pe kaka, eza net. Mais
ya mwa mingi ezaki ezovancer. Eza ko avancer. Ba difficulté ezali. Ouais, yango ezangaka te. Koko soza so vandi boy o regrette pe kela. Po ni na sala théâtre, lelo na komi boy, lelo na komi boy. Koko so pona kotanga ou bien? Non, en général, vandi penda boy obi malgré comment on ça théâtre lelo kela yanga na yebani na ye succès mambu tout là mais et mon so vandi penda obi et loko na monde en théâtre tout kanga sko comment mi lo ba po ni na sala na théâtre. Moi, Koko c'est la caga presque transport, hein. Okay. Transport. Et moi, retard, peut-être, on un taxi pour embouteillage. Voilà, c'est un artiste comédien ou s'appelle Sarabino, j'espère bien que Bato Balinga déjà tombé à na kati ya 2000 télévision ba sepeli et kila yangani to betano masolo ya matanga ya papa Kwedi nano et tant que artiste et comédien tant que notre icône Baoba na biso akufi et ça là qui on deni. Ouais, en tout cas vraiment et ça là vraiment ma bé donc et ça là comme ma bé on va peut-être voir qui mutu peut-être on va soigner qui va bonder qui après que et déranger pendant la minute mais si on ka o mutakufi tala na akufi boba ndogomona na lisuti donc ishokanga vraiment comme ces on dirait na biso nyonso yango na senga na ba famille ya président na senga na bandeko ba artiste comédien toujours courage to continuer ça balobaka mbile telaka partout Kwedi lobi peut-être pas nae peut-être nandiko oh yazotala donc on sait jamais. Ça c'est bien, on ne sait jamais. Est-ce que depuis Banda Théâtre aux Angolus ont joué scènement Papa Kwedi? Comme si tu tournes na Sisabidimbo hein. Kwezala na Sisabidimbo. Wangu tunazai mwa muke makasi. Ana kozala awa. Oh, Rosa Bosco komindeni. Na koli déjà. Rien. Oche awa yo mekana otema ata mezi oche kiso eza bongo. Leki mwa muke. Kile mubakisi muke. Na baisa mwa muke. Na iba ngona ba Sisabidimbo tutuna na ye. Tutuna na ipe banje moment ya ancien président Nabisson. Ok. Donc. Est-ce que tu as des bonnes relations et des bons souvenirs, témoignages à malam sur papa depuis et Azaki Nabomo? Est-ce que papa banda kotambola ndenge nini n'attend abandon mon abisso bano toujours ya sima papa banda en abisso comment? Ouais, malgré na fanda na ependa te mais ming to banda ko kutana na pe liso na ba réunion ya président Lombe na Kasavu beaucoup na moi banda jo parole banda te ya biso mais azaine mutu moya bien pe presque muta bien bon mona ga eza na banet internet na yoga ete oh papa Kwedi asali boy oh papa Kwedi boy non donc yena makambo ya nini ana azala na ye en tout cas le côté mabete azana na problème na batute azana problème na batute ça c'est bien lelo oyo papa Kwedi na morgue Nanda kwa malili les artistes et comédiens bapeli Simoto par rapport à affaire Mama Kalunga na Hans Luzolo et tant que il est qui collègue ya batwana nyonso tant bando mona makamba on des oninga na bongo ilobela kioni ouais eza na mabe na bandeko ba donc na bandeko ba mona eza mabe mais pona opinion nanga pona nga na lobite ke pona ndiko pona nga na mona ngeza bien. Oh. Oui. Mon monde il y a des artistes et musiciens et qui n'en a pas rando. Mais sur musicien moro a un problème. Je m'en tout le monde bazalaka bomoko. Mais biso ba yebi biso to zala bomoko. Hein?
okoyoka oyo atelaki oyo poison oyoka ke oyo aswanana oyo yango nga mona ke mie tozala na baguerre esprit wana na temps ya boulot tukutane temps ya nini mutu na mutu gardez votre bande ake na ndenge na ye mpo na nga namona eza bien po deya nga na ye deya toya guerre po asala nga mabe eza mwa problème ye moko mpe akobanga mais na ndenge ya makalunga na ve na biso ange nakoloba ke ve ange luzolo selonga mama nde ayebikanga ayebisanga ata mama ya bato ata o aza mokolo na yo ata afingi yo alobi na yo abeti yo senga yeka merci so bimisika ata oteka o manquait des gens wana soki nayoki yango eza mabe kote mosusu yo oza mokolo yeba langage oyo nakoloba na leki ayo capacité ça c'est bien po balobaka babotaka mwana me babotaka motema te bana nyonso baza na kati ya salle baza ndenge mo éducation ndenge moko te okobeta mwana oyo mwa abeti ne kara me mwana mosusu okozongisa penda ya yo obeti pepe azongisa eza vraiment na bien te yango na pona nga na mibenda naka nalinga ba problème te so meminga na guerre toke na guerre so meminga o nini bo toke ka bongo nkela olobaka bien mais sikoyo eloko epesinga panique quand olobi ke mpona yo compte rendu na baartiste eza bien mais est ce que bato mosusu bazoloba mpe lelo ke so baartiste et comédien toza na barankine entre nous c'est ça nde ke mabe ekomaka parce que so toza na baproblème na yini yo mbala moko koyina yini wana nde eluka nabwaki elo mbasu nabwaki elo poison nabwaki yo maladi ceci cela mais yo ozokoencourageant président Hervé oyebi kozala malamu peut-être tofana na yo tolelana yo ntango osomi montre nga naza na mayaka na otalaka montre oyo koezala combien mabe ekoti mbala moko ocomprendre na place ke olukaka naluka ata lelo te lobi nasomba ngo okangeli deya moninga keto mais sikosoki toza na rando ntango mona ndeko azobunda nga mpe fo nabunda nalakisa ye monde etambolaka bongo yango nde sikoyo na besoin nde tozala mutu na mutu agarde ndeti nga lokuta mabe te kimasa tokutanaka na bulo so tokutani bulo so topanzani mpe topanzani esili nalinga lusu baproblème te enkela moto asali boye enkela lobaki boye kela eloba mama ememe mama na eliana mama na Jérémy motema papapi balingaka te nkela oyo bayoka nkela alobaki boye et ça vraiment bien te te ouais ma mère nanga abwakaka ba mama mama Albertine Kalambote mama Monica mama Odette Omeko mama Guy Tibola ba mama baza vraiment un peu belé. Maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris, l'église La Flamme du Fait et bah Lily des Suisses, bah bon séjour dans Katia Kinshasa Lily et qui l'a gagné. Au monité sikoyo ba comédien to comment on appelle parti pris. Veut dire que ces deux personnes baza en guerre ngasko ko mota nana rapir nga nana zara yanga na côté là et to mona ki mame pe la côté aya lobby ko mame pe la lobby di j'espère ya fingi na place mame pe la vandaka mame pe la pas fingi et pe de ba donc ça dit vraiment mo ya bien te ba parti pris wana siko ko zo na parti pris wana est-ce que ça malamu siko bongo ndeza mabe ya lokwa nde to fani na ndao boye soit de yaya ba to yaya oyo na yaya oyo to mwana makulu to oyo na mwana maleki bazo bunda esika soit babuswana
esika yokotela moko mie okotaka na katikati obanda kokabula ezala bongo mais ndenge kofinga bongo ezalaka toujours na biso ba artiste comédien po nini na ba musicien ezalaka te po na toke musika ata ba Nigeria wa ba artiste ba pays o ndinga na biso ezalaka te po ani peut-être ezaka base ka pona koluka ka base eza vraiment propreté eza propreté. Tu peux dire quoi par rapport à Babilo quand on a ndenge mame pela bazongi sa la sa toilette pesa la et pesa ça la ba besoin na ye et wana Mike mtaloba ne bon te na place ndenge lobe bon vraiment eza na ngoma be mais eza kanda tango soko sona na mutu nyonso yaka don ebimaka na yebi ke eza faute na yete eza pe faute na yete et comme penda kofinga na yango ebimaki bon toko pese faute te toko pese ope faute te ya lo muta finga soit ta mukuse lo nya tongo don na okanga mutema te na soni wana pe no luga logo pe peut-être soit na bandeko bazota la biso soit ko pese muta finga mukuse et soit nga na vie normale boso na tambo muta finga wana swinga mais na monde art na mona ngo normal okay so tambo go beta muta ma beta mulangi penda pa ça c'est bien mais kanda nazala mukuse kanda nanga bezaka toujours mukuse kande ko zana ngo boso zana makasi te ba ko ngumbu ba lingelo kwa ba bwaki okuna nkela fozala na force otombolanga potita ngoli ngotombolanga ba minu nyos pongaza bibundeli likofi siriya likofi na mo yeswa te esala lowa nzinzi minu penda mo deda wana lowa pao ka gita no benda ngoboy vipeke bendi penda musunet donc on habite mo so na minu donc ye minu yesolo. Ça c'est bien qu'il a gagné. Mais enfin, malgré la rancune, malgré la polémique, malgré la nini, tout le monde va dire qu'on a biso, bah sali ba vidéo, bah sengi ba pardon. Et pas batunya so ba les aki. Pour na yon qu'il a gagné pardon ya Hans Luzolo na Mike la Duchesse. Et ça bien? Oui, ça bien, ils ont toujours pardon kak. Tout les bosso mbula pe beta ya kabongo ane wuti koleka beta ya kabongo suka ezalaka pardon na yo barate peut-être na mona kango ezalaka 12 te oui bandeni oui ezala 12 ya lek to pelisaka YouTube ngo moto mote pelie boyenda kumuzika batole kumo ti to boma abomi ndena pona nga mona ngweza na ngoba ba base ba 12 parce yango pe batebele ba olo ba bike pardon ya 11 na 17 ça vraiment outil na kati monter maté ça pardon moi ya likolo baza d'accord nango te ezaka ye mo nzame mutu ayebi kaka donc seke witi na kati mutema naye eza ye mo na nzambe ayebi seke witi libanda eza bango moko bayebi na nzambe bamona nzambe mais soki siko par exemple yoza mama Kalunga yoza mama Pela nde basengi pardon bongo osala ni olimbisa to oboye olimbisa tolimbisaka kaka Yesu alobaki nani namba beta mbata tous les deux matama beti te bagisa leta eza mobiki Yesu faut lembisa kaka wa Yesu asai ke bobo biso za ba Yesu biso to abatu biso to ngana Yesu motema Yesu eza biso te mais peut-être ya kolimbisa na likama bosanite peut-être sifa mobiki sa ko yimbisa akolimbisa po to benga ki mobiki Olimbisa. Biso doza ba mibiki te. Mobiki si akolimbisa na ye. Mais na utemeza. C'est ça le problème. Je vais te pardonner mais na bosanité. Et là ba te belé bazo bosana yango wana okosanga mabe moko. Ndende comme 2 fois boy. So la 3e fois pe senga ka bolimbisa. C'est ça.
point d'interrogation. Ça c'est bien. Est-ce qu'il y a troisième fois parce que l'année passée puis Zaïka bongo. Maïka pardon. Les deux ici. Pardon. Il y a une jeune fille premier zème. Oh, il y a accident. Accident, voilà. Deuxième zème. Erreur. Troisième. C'est que ça un co. Donc on goûte ça un côté mais plus qu'un co. Voilà. Bali kaka to sandine. Et surtout on dit le pardon c'est une force qui libère. Donc si on dégasse que bolim c'est ça qui est assez libéré dans ma benaye. Oh bon c'est gagné. Mais il y a les besoins d'un limbisaki. Deuxième. Oh. Noko limbisa melika muna mutema. Na bosta ite. Elemo na mutema na kotbosana. Bayi mango bongo Oyo salinga etikali elembo. Na motema na kotbosana te. Na komi lokola swa na nguma. Asaye na nguma abanga kaye kila te. Obungi te. Kila yangani. Ya black is beautiful. Kanda na fandi boka boyo. Mutumonga leki boyo. Kela boy boy. Kela sali boki. Peut-être aux penda 12. 12 plus que wenge. Plus ngana loba. Bandeko na mususu bakomo lobela. Bandeko wapi? Ya bataille na. Ba collect na biso ba comment. Collect nyoso kaka to ya bataille. Yo sona na oyo mo après peut-être ko lobate pourtant Makalunga alobaki ansia aboti mwana loko ilungi lwang. Alega liso na mission tete. Après Tomo ya batu bagome sala. Après yemo ali koloba. Mais nandenge pe loba ki bongo ezana ngoma bete ezana ngoma bete. Surtout le bateau qui est au zonga pour nayo pe nandenge otali mwana ans na Makalunga. Bakokana? Bakokana? Mais so bakokana wana tata mwasi na bangote. Eloba ye mo reve ans. Wana tata mwasi na bangodo. Bon, yo mona tepenga pe na kokana na papa ya Nimos. Tepeka famille. Yo kana ya Nimos. Mo boy so na kati suki na bimi mwana bilai. C'est yo posa Bogard de tous les comédiens pour mi benga Bogard va comédien tout. Ngana black is bit fall down. So kati suki venga ko bilal. Oui. Ouais dikos non. Dikos ezali suki na mote bombi. Obusa nanga oyeba te onkela. Obenga nga bile komi mukuse boy. Eloko gosha. Eloko ko yo ba ko mukuse. Como bile komi mukuse boy. Eloko échanger pour oyeba kezanga minu kaka. Oh minu c'est. Minu kaka o ma dedans. Loko pour bandalo minene ya tinela. Ça c'est bien. Mais bata mo bubanda pe ko yemba ti. Na yemba ka. Mais hôtel nzembo nanga dégâts. Succès dégâts. Yongo na sanga bande kono nyonso ba collègue ba décor ilonga ba ya fifi ba R10 ba mobikisi bango tu basalela nga ba challenge na ba TikTok bande kono nga banani oyo artiste nani baza vraiment belle malgré bakimi Zimboni kawa kalosaka wana to sa mususu Nzambe na yebi kokelinga mukuse kokela makamu na ngeza la mukuse te Nzambe sunganga yo mbaninga nanga bakola baleki nanga bakome kobala kakanga yo nazonga kaka lokola mwana muke so akotika babetika nkela yangani bakomona ka banzembo
Ezaka na chaîne na yo. Ezaka na chaîne na ngai. J'ai bimi. Bo ali boso ebeta no yemisa bana wa. Kwa rakela yango nyonso ezaka na kati. Ya tuo yo kapenda. Makaba mbia. Ngagaze nazobelela libulu zelemba we. Papa, maman, yaya, allez bloquer musique. Eko mana toure yankela, makambo échangé, embouteillage, kela e, mwana Jésus, embouteillage, kela e, mwana kimbangwe, balingi baboma, pona kela, embouteillage, kela e, mwana vite loin, embouteillage. Oyoka bena bilo moi sika. O pensera pe un jour pe aux alaka yo moto ndenge zo boire pe bo ki ne pas misé pas misé mo boyo o comme boire kuna. Soit ce qui ndé misé mo boyo quand ndenge la yemba boya proposer ki la. Normal, featuring te a proposer comme pas na. Kama ya baba kesa ke nini bo ezala mingi te. To comme na ba système ya ba inosbi to koma système ba gezi ma wet o bengi de ko featuring ta et si le ok pas o featuring ta o benga de ko yemba kana vona ezira ouais ça c'est bien en tout cas le mot ouais comment ezala nini ale digi de ko dia bandu de ko balale de ko bloquer Dogo dia bandu, dogo balale, do. Ah do. Ça c'est bien. Oh mon ça featuring. Ça toi na featuring mon big ici. Mon bichou. Ouais ça ni un big c'est un petit singer. Mon big c'est un deni. Mobisi toke. Mbote. Yeah. Voilà, ça a été maintenant dans photo sur un app Maurice. C'est pas mon big ici. Tu les non, c'est gagné. Ah c'est gagné. D'accord, c'est gagné. Non, c'est pas la langue est circulée. Oh. Ah, na batami nene pe lisusu. Mon big ici. Wana siko na nzembo wana toyemba nkela yangani. Oh. Toyemba mankela yangani ba yemba ba dambo mbole. Ba respect belé ba yemba ba chachumbala ba yemba siko toyemba nkela yangani. Nkela aza zali moto ya mobimba. Nkela zali moto ya ndambote. Nkela zali moto ya ndambote. Nkela zali moto ya mobimba. Nkela azali yangani azali moto ya mobimba, yangani aza ya ndambote. Nkela siko uzela na nkela zela nanu aza moto ndambote aza moto mobimba po anini parce que la taille ne fait pas l'homme. Ba nsu abenga kendambo. Ah ouais, eza conception ba to belé père. Ouais. Tu makalunga. To tourner na eboye. Alebi kela zalo wa katikata lilala. Katikata lilala. Donc lilala te me katikata. Katikata lilala. Sege wana se katikata lilala ezani. Ndambu. Ah yango songo ta isa batu ke oza ndambu to za mobimba. Inspiration eza mobiki si to eza yo. Ya art. Ya art et bimeka dans l'ensemble boy. Na banda kion. Ah. Nzembo mukuse. Ya bino. Bino nyos boko misa idemba mode. Nani abanda ki inspiration. C'est déjà une équipe. Tant au travailler na muninga, nitsi cameraman na biso azan, équipe non. Voilà. Donc les gens bloom faut yebiga. Ça c'est bien. Oyebi nzembo wana ezaka nkela te. Même ba DJ, ba gampe, ba grand M. Ba quiz de grand ba onyo soto boaki ba on. Ba grand M. Ba tukuma et tuku. Voilà. Ba Jacques. Oh. Tout le monde. Les petites tailles. Ça c'est bien mon big si. Les petites tailles. Les petites tailles, vous comprenez. Les petites tailles. Les petites. Oh, minimum te empêchant. Les petites tailles.
tout ça n'est d'amis parce que tu es un artiste. Hein. On peut poser quelques questions avant qu'il y ait, s'il vous plaît. Si vous m'obéissez ici. D'accord, soit raté. D'accord, qui peut boiter sur le bin micro. D'accord. Mais ça n'a pas balabala. Na boulevard. Tu comprends? Après. Donc, si on a raté, mais tant sous à quoi il y a un rond-point là-bas. Ah, pour moi déjà. Ça, c'est bien. Merci, Sifa. Par rapport à Parkwedi, Ndengatiki Bisso, on peut dire quoi par rapport à Matanga? Les Andila na Bissonio, donc condoléances na ma famille biologique et puis na libota na Bisso artiste parce que on a des icônes. Des fois c'est total papa qui dit toyebi nani oyoye azali ko représenter na domaine au bisoto sala encore une fois molimo na epé manakimia le lisanga beaucoup de sujets qui la pardon c'est des problèmes. Je sais tous à décor quelques minutes. Ilonga bonjour. Bonjour, maintenant Bimana Mobig ici déjà. Mobig ça accueilli. Je pense que ça a passé. Mobig ça a passé. Ça c'est bien. Un mot par rapport à Matanga et à Parkwedi. Ouais, Gandingue Massananga Ndegolanga Mobig c'est lobby. Ils ont dit à Bissonio sauf qu'il y a précédé Bisso. Ça c'est bien. Accueilli lobby ça peut tout. En fait nous on fait partie des rares personnes au Bamona qui Koufa. Ils ont principe parce que tout ça là déjà c'est en constitution et mon thème. Et puis pour nous supporter c'est en constitution et bien ça la passe. Tu dois accepter et on va briser. Tu t'exprimes bien tu sais. Bon là je dis merci à ma maman et à mon papa et encore pas maître Faustin Soukari et Lombe. Je suis l'élève du maître bien sûr. Donc on a Bissonio biso to zoango na manière wana lelo ye lobi wana kuna lobi nga lobi ndekwana et ainsi de suite. Moi conseil mouké par rapport à Hans Mama Kalunga Mame Pele puis Mike la dichesse au monagi ba moto nde utaki opela ah tu peux dire quoi par rapport à Nyoso? On a toujours dit la famille artistique, c'est-à-dire on est déjà une famille. Dans la famille et makambo ezanga raté. Surtout makambo ya kapo juste là ça qui on est humain to tika la divisité tout ça là le quoi bataki cité ils font semblant en public ils font semblant c'est comme s'ils sont divisés mais en réalité ils sont unis bisosko tout ça là moi bongo la mission batalika to soit net bundaki bakansi toi divisé mais en réalité nous sommes unis. Et ce qui nous réunissent, ils ont cadre artistique, papa Nabiso, ils ont théâtre. On est ensemble. Makamwana sur les gars qui ont kaba, ngana bengango ba problème mobeya qui peut la saka qui tout ça batu et des papa nanga et l'omba lobaka. Ils ont ba guerre médiatique. Ça c'est bien. Donc on reste une famille. Tout le monde m'envoie les gars qui la vie continue. Pardon, mais la pardon, on dirait que c'est solo. Non, ce qui compte, c'est réparer avec Dieu. Tu sais, Hervé, ils ont un problème, mais tu tenir toujours. Tu as battu, certes, ma problème est là, mais en tout comme ça, théâtre, le roi monde, moi, babo manara et réparer. Pardon. Ils sont sincères ou pas faux à Kanzambi parce que mtaye ba motema muntu ezaka nzambi nga kokutana 7 to yambani mais motema 7 to de corps mtaye biango eza nzambi. Moi je crois que c'est une bonne chose ya kozwa pardon ana et ya kovanda sona mitema et s'il faut reprocher prochainement il faut reprocher dans l'amour. S'il faut frapper il faut frapper dans l'amour. Et alors quoi berger ceux qui azobeta ba brebis abeta bango po ba kufate abeta bango po ba zonga na nzela ba continuer kozana mulongo. Ça c'est bien. Donc c'est un peu ça. Ah d'accord. En tout cas, na comprends na continue moi qui na continue moi stress moi boui. En fait, c'est quoi? J'ai l'idéologie et la philosophie, l'esprit du royaume Kokambala de notre maître Elombe.
Donc je porte une marque de lui. Ça c'est bien. Mais Nangina Impinglé le Rombo est parmi les ambitions d'artistes belé balinga bakoma, mais aujourd'hui je vis que décor a commis la place en haut. J'étais surpris au Tambola, na moni panneau, décor, à Sali Sport babambé na panneau. Tango mimonaki. Ces derniers temps, j'ai l'habitude de dire que l'artiste c'est un observateur de la vie. Au départ, on est artiste. Et quand on fait bien le travail, c'est le public qui fait de nous une star. J'ai appris, il y a un makolomètre, il y a koyoka, il y a un résultat, il y a garder relation à baninga. Parce que, bisola mobi qui si toloba elo, mutobanda loba okala na ba sevende to koliba matebu, toloba na vie pour mutu amata, ezaka na possibilité mibale. Soit ba obozana ba ona se ba otombolo, soit ba oba likolo. Donc, tu es maintenant obligé de entretenir la relation bien. C'est une manière de dire que tout ça batou et tout ça batou. Tout l'Atakistan dans ma PKT. Tous derrière les succès. Donc c'est un peu ça. Mais là, on est ça que maîtrisant depuis au Bimi, décor Montboyer, jusqu'à présent. En tout cas, dans l'émission, on a gagné ce son en temps à Gênes, aux alas toujours, parce que malgré Mikolo, comme au Bétin, Moutou, au Chanzaraté. Émission Kalaté. Na yibike la moitié nae pour nous répondre vite fait. En fait, avant tout, yomo yebi nganon. Yebi place to outil. Avant tout, Nzambe, travail, respect. On a caractérisé la vie artistique dans un principe. Dans ce milieu ici, je n'ai pas des amis, j'ai que des frères. Junior Sifomobik ici, mon frère. Hervé Lessaï, mon frère. Kelangani, mon frère. Yafifi, mon frère. Aïda Kapilas, ma sœur. Baby Donja, Priska Kanushipi, Laetitia Mwambani Magique. Donc, c'est un peu ça. Nayekolaka ko oyanga, oyamninga mninga. C'est comme ça que j'ai défini les choses. Tu peux dire quelques mots par rapport à Bafa et Nonyo, je peux remercier. Nalinga bino mingi, boze nga na ya bino. Et on est le frère qui avons le même racine. Entre nous, il n'y a pas la différence. On a le même sang, tous à l'opposé moko, et toi na mokil toniata mabele moko. Donc, ensemble pour un même beat. On a été toujours objectif et on a tout percé. Tu as une rubrique au Salisika, Dialogue des stars. Tu as sur 2-3 artistes dans le plateau. Je sais bien que au cours de parmi les Bosso Borsala, au cours lancer déjà un message dans la fanatique tout bas de l'émission avec plaisir et Rosélan vraiment et puis bas de la yo. Ouais, donc on a déjà flatté le concept à boé il a photo encourageant. Nous allons Bosso. Il y a ceux qui Hervé Lessaï a invité, bien sûr. Et ça a plaisir de partager même plateau. Nous avons artiste au Bozalawana. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci décor. Voilà, qui est te vidé na yo. You welcome me. Yeah. Tu sais ça biso na yo. Merci na bandeko tout ba landi biso vraiment ba mbote na bino, ba commentaire na bino wana sala vraiment biso bien. Mbote na nga na papa Chrisa Bat na mene wana na États-Unis. Donc mbote na nga na maman Odette Omeko, maman maman Albertine Kalambote, maman Nadège Yaif, na Bossanité na Pesimbote na maman Aimé, maman Eliana, Motema papa Pi, bambote na nga na Pera Lomiga peintre na Londres, Mikole Belé. Vraiment na ya azali vraiment dans bambote akenda ki mobemba mazongi bambote na ye ba vena nga ba Igo Balox ba vena nga ya lembintika mo batu na nga ba kimi penza bambote na nga na mama. Tu vas toi qui me pesca numéro de téléphone vite fait. Ouais, numéro de téléphone est à plus 243 89 45 15 899. Plus 243 45 15 899.
na bosanité my mother hein Mama Caro Anemas Mama Caro Anemas ndewa papa nanga mukulu vraiment bambote belé tous les fans yankela yanga ni Black is beautiful bolanda banze surtout nzemo na yembi yanze mona na koti si demande panzambe po so oloba na nzambe koloba gate po so senga papa na yoke na nganzala papa ya mona azo sala baje yaga pena lele la e pese maloba kilo pona nanze mona batumuso wa mona ba commenter eza comédie ba misupe ba commenter non c'est vrai ya sola ayemba pena nzembo ça c'est bien azo courage nga merci na bandeko tout bazo pesa nga félicitations courage vraiment toujours bunda kaka toujours na bosanité yo moko président na biso Hervé vraiment merci na seng na ba fan tout olinga kankela yanga to s'abonner toujours awa et ba pe que aux émission Dialogue des Stars no problem if you I call me I come because you it is my president yeah. Ça c'est bien qu'il yeah. C'est un plaisir de moi de te recevoir sur mon plateau. Je sais bien que c'est la dernière fois on va continuer. Merci vraiment beaucoup et mbote asuka vraiment na pesi na président nga Charlie vu de loin motema mère Mata Justine, la patronne donc Moutatika Chokona choc vraiment bambote et famille non guignon vraiment la pessim bambote vraiment. Merci beaucoup. Okay. Voilà, on est à la fin de cette émission, chers internautes. C'était surprise, hein? On a vu des artistes, des Korilonga, Sifa Mobik ici, des longues dates. Je crois, comment on va intervenir dans cette émission. C'est ça que quand on dit la famille est sacrée, on est famille, il faut qu'on aura toujours la réserve, il faut qu'on aura toujours la bon corps par rapport à Missa Agnoson et Zoko Melabiso. Merci à vous, notre confiance. Vous avez ça toujours. On gagne Abino Tonton Hervé, Yorsel Abino Monsala. Merci à notre DG, hein, clin d'œil à vous DG, merci à Patouzi Papa Lisi Gozik Sabango, je sais qu'il peut me derrière la caméra, pembeliser bango tout quoi. Merci aussi à vous Lily, bah bon séjour, on a Katia Kinshasa, Lily de Suisse, na Katia Kin, bon séjour. Merci à maman Pasteur Françoise Vang depuis Paris Église La Flamme du Vieux, mon vieux Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, Sam Coucou le nécessaire, d'abord encore 3 fois parce que la radio, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon thème maman, mais coucou moi ça mon coussé. Merci aussi à et Laurette pas la tigresse dit un match Lolita Molo sa bébé goût nouvelle énergie mon papa Mike lettre L depuis Australie. Merci à vous tous les amis de Tonton Hervé, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Demel TV original pour que vous ratata information montée. Bientôt là l'émission Dialogue des Stars. S'il vous plaît attendez cette émission et bandozaka une fois la semaine chaque samedi. Et ben notre côté à chaque samedi c'est une émission conceptuelle Sikatoye la bino pendant CP ça bino ba abonner sur il y a Demel TV Dialogue des Stars ça arrive. Merci beaucoup. Au revoir.